Le padre ko yimbisa ngai première vocal na ngai ya vie. Voilà. Ya este. Bande kona biso este. Tobosani binoteo. Na weza koleka lelo. Etaliba kongole nyonso e. Donc zembo ndenga na yemba. Bena mutumbu eto. Legela yi RDC. Nakajaga pasu chimushidi. Kinshi chaka pasu chibakwata weyo. Ya samedi nakajagelezia. Voilà. Sangwa batamia bomi mwi. Ayebise ba mansera. Elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai. Moteme zipi ba shock na ba chakre yango. Kaka moteme kokte mama wetele mene longi na ngai. Maya misu itangi sele zona mata marangai. Cedric Tokyo ya ilusa leli. Lelo tozolobela nani pe tozolobela nini. Toyambi invité moko ya mutuya, invité moko ya makasi pona biso. Lelo tozali na ya ilus. Tous les Gaulois nyonso surtout bazolanda biso lelo na seli bino surprise ya kozala na ya ilus. Ya ilus, bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Comment tu vas? Tout le monde santé, ça va? Ouais, santé ça bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Ya ilus, tozali na moi mituna. Ya kotuna, ça fait vraiment longtemps ya koyeba ya ilus. Donc tolingaka toyeba succès ya ilus. Abimela wapi, abandela muziki wapi, banda kobeta muziki nini, muziki chrétien ou comment. Lelo toyeba histoire ya ilus. Non, ya ilus aza déjà comme on a benga ilunga. Donc naza mwana mujimai, na uta mujimai na bandela musique na école, na ba promo scolaire. Ndi tangu ba orchestre mujimai et découvrir ngai na promo scolaire. Ndi ba komaki po ba ya na kende na bango to bando sala na bando bina na orchestre na bango. Tellement nazaki mwana ndaku, na pe mwana mukenanu. Ba permetaki bango te, donc ba permetaki bango te bando koyaka kabayaka batuta ka mama ndeni pese biso abando ko bina na orchestre na biso, donc mère bando boya bino ye azotanga ye ko sala suske père nanga ye odaye. Tant père nanga ye odaye que son âme repose en paix. Orchestre wana pe ya pe na matanga na biso père na biso ngape na bando ye bana banga nanga bango te bayaka bavanda ka balandela kanga ngape en tant que na ki petit na yiba kutute. Donc bango kaka ndenga na bina kika na promo scolaire wana isala ki bango bien, donc bango na ki importance nanga mais nga na yiba nanga pe lokote ti ba yepe na day wana ti ba konsola ka ba mère ba sala ka ba nini nga kuna yiba nanga te. Après matanga esili akate matanga esili 40e jour baili mère habite nga makambo o azamwa na nchiki o azamwa na classe makambo bozo ile wana e osimba te pe famille ba ulinga te. Donc bango petelma président ya orchestre wana zaka na la rebelle chef scolaire wana. Donc ba mère pe ya pembele ba bino e kozala pe dona ye faut yoka kana bango nde bukutu bango balobi ba président ya orchestre balobi to bando futé les classes to bando lande les classes mais ba heure na biso ya répétition abando ya ba rep banda kana ngoka ba 18h biso ba série wana to kenda classe tongo to bimaka ba 12h comme kande sala. Bon mère boy wana comme ça tellement mère zaki moko au chiko tout taba acho sinale pe ba père kulutu ba père lecteur mona mona ba to ba yelinga bo pona ilunga zotanga nde ba sala réunion to ba ya wana ti ba boya koti ba boya bo mère moya donc camarade ya mama nanga ayipseke o ya ko sala pe dona ye to lobite ke yatika classe po atanga ka déjà mais akenda kaka ti ba ye convaincre père lek nanga mo boye ba ye convaincre ye ba nini bandimi orchestre wana mbujimai bando futela nga nchiki na okenda nchiki moso chiki esili na pourquoi na ke répétition
ti eye kosala ke nakomolala mpe na siège na bango wana donc ti toye kosala bavoyage tokeba tolongwe mbujimai tokeba lubumbashi wana déjà nazwaki déjà donc baproclamaki déjà fin de l'année mwa vacance wana tokeba lubumbashi toye mpe boye kishasa donc ntango nazongi sikulu nakomi lokola donc niveau de na mbujimai namoi déjà mwana moke mo bawakeba lubumbashi azoyeba kishasa azozonga esalanga mo impact mo boye na bamasa na nga mo tozalaka na bango donc nga nakoma lokola mokolo na bango mpo tofréquentanaka su te nga nakoma na pa moko boye natambolaka na bamituka déjà mais seri wana mpo moto aya ozala na mutuka eza mwa mpasi lobaka bozala na mutuka na famille na bino donc ngai vima makambo echange na quartier bato bakomoya donc bavisite baya bato minene quoi donc ti yo ebika mbongo ya misiki nde ezalaka mbongo ya misiki so de aolia ata ndambo ya lokola muni bana wenze muni mwana oyo akotisika wenze soki alieka biloko ya wenze esili akozonga so ndako te ngai ntango sikoyo nalieka mbongo ya misiki donc misiki eyokota ngai ya mabe mais eloko ya bien na bandaka na ndotanga nakendaka nini ti eyekosala mpinake toyeboye tozongi donc orchestre wana ezalaki orchestre monene ya mbujimai ezalaka na bapatron ya badiamantere ebele basutenaka yango donc mbongo pambapamba donc toke lubumbashi tozongi toye kishasa tozongi toye koenregistre tozongi bani sikote tovandaka sikoyo na bobozo na limete tobandi osala barepo wana orchestre na biso ya mbujimai wana siko bato ya quartier babi non yo fo osalaka musique ezaka na kishasa musique eza na baprovince te oza na talent ebele donc efe ya bato koloba wana mamasa mo boka bakino nde ezalaka amemanga place moko boye bamonangaka boye musicien asala test nakima ti eye kosala ke orchestre na biso tozalaki nango awa epanzana basutenaka biso susu te epanzana leader akomosala makambo na ye bamusicien tu moto na moto nga mpe tellement awa mpe nazalaki na chez biso naye kokende chez biso bapere kulutu na ngai atinda bato mpo ngai na bandokoka na nga nzala te omona kaka de basondoli bino nakeni banini na nzala nakondaki so makasi nde chez biso awa baye kolandela po mare déjà abengaki awa apartir awa ke non ilonga aza kuna bani numero na yango wana babengaka nga tosololaka ntango baye kobenganga bamoni nga sante do nzala vraiment yo oza na bandeko ame ovandi kaka orchestre na bino oyo boti nango mbujimai awa lider na bino akomosala akomoteka na boutique kuna na kingasani bamise bapanzana donc yo awa oyebani te yaka ovanda na ndako nde nakendaka kovanda na ndako nakenda na ndako na chez biso kovanda chez biso orchestre bon orchestre na biso oyo ya mbujimai kombo nango ezalaki succès musique ekiri montonio succès musique donc nazongi su chez biso nazongi siko naki na longo limite na yesiko kasavubu chez biso na sandoka kote ya terrain sosa nde nakomuvanda wana bato ni musicien musika na uto bamoni place na betaka te donc aisance kaka na mwa ti eye kosala ke na orchestre na quartier wana mpe orchestre mo ezalaka wana ya via nova te ya fabricas te ya maestro te via nova ya abarankoi ya abarankoi après nakendaka wana na santrenaka mpe wana nazongaka naye komona sikoyo na terrain na biso ya sosa oyo tokimaka na ntongo wana fer akobeta wana fer akobeta wana ti tomona poko boyeba nzoka orchestre wana mpe ya via nova wana ya président abaranko que je salue faut mpe ebeta enlever des rideaux ya fer regola wanseri wana bashikito banikodeme dorkesa wana nde ezalaki mna nde biso eumelaki te biso tobeta tolata boye tobeta wana déjà bato baki wana plein bato bamoni nde topreste ntango nakita ntango biso tokiti badéfenseur ya fere fo bamata mpo namoni motu moko boye donc nayebi shango sourire que son âme aussi repose en paix azalaki lin ya bureau ya Ferregola le padre yo vandaka wapi yo zobina bien yo fo kota na orchestre na biso
parce que tellement orchestre c'est que tant ndeko na moi zabi wana bi oh mais oba to faire oh faut que tu pas faire moni ba ngo ba solliciter yo ngabite musique ya oza ba musique ya kisi wana yana yango za orchestre munene na kokota kuna te ba kisi ezala kuna bebi gande biyoka yoka ya batu nde ezalaka nde mako bange ezalaki na kenda te après ndeko na nga wana chenga pe moi chonde ni togende orchestre bien ni yango wana yo zulu bete musique tine ko bota courage na ke wana na selpe test le padre pe azungai bon azungai na ki test ya kobwaka na kobina so le padre asepele kina biloko na bando bwaka ezaki bien mais ngai seri wana oreille musicale ekola kina nte soki bapesinga bo musique ebieta ngana kendaka ba orgam ba biloko mwa ndenge wana tia yebisinga no bato basepeli na kobina binaka en attendant okolisaka pe musique yao nde nakota le padre bongo donc le padre yambanga bien andolinganga bien donc malgré ba ancien nanga bazalaki wana nga nakuta bade bashikito banikodem bamakraus ba de Gaulle nakuta bamina bato ebele vraiment donc singa mpe na s'intégra ti lelo bo basien na yo na mouvement ntango kutaki déjà shikito à l'époque là déjà moi imparte ezalaki na baninga mosusu est-ce que akei epa baninga na yo ezalaki ntango bamoni ke moto asika misi asika koti moi akei ndenge ezalaka mpena ke te yaya tofanda tosolola moi akei wana est-ce que ezalaki entre bino to ezalaki mpenaki oyo nani aleli yo mwa da tali yo mwa nini te azala na bongo yo yebi baorchestre na biso awa nde ezalaka ti orchestre awa bakoko kopesa na privilège wana nano te avant bongo te mais quand même déjà kolo mouvement déjà alingaki ngai eloko bando osalanga bien mpo kolo mouvement bando olinganga malgré bamaster bon batuna pe shikito le padre pe sérieux wana tuna shikito omoni nde nini ilunga akota mouvement shikito areponda oui presse namoni so azwa encadrement na biso akokoma aoke loin asali ya na avenir shikito moto arepondaka bongo donc natikala nango ti lelo donc mutu ofere atuna o le padre atuna ezaka shikito ndeni ilunga tozwa ye shikito andima donc azala reconnaissant côté wana donc le padre alinganga déjà donc apprécianga déjà kobina na ngai ti avec le temps ti lelo na mouvement bo shikito pardon ilunga lelo tozokamwa vraiment tozokamwa presque okamwisi mokili toza vraiment étonné il y a ma casse oui là je vous dis des choses vraies oyo bandeko bazoloba donc toza vraiment étonné ilunga toyebaki liboso ezala na baclip toujours liboso na danse mais nini oyo kosala ilunga fait rigola de padre abi ilunga na album na dynastique ilunga yaka na vocal otia na chanson tele nayebi te ntango arrivaki eyaki na téléphone ou ezalaki na répétition ou ezalaki comment esalaki yo comment et nini secret na yo ezalaki nao nini ya vocal wana omoni yango na ochoka biso awa ti ntango nayaki test nayaki neti animateur danseur mais animation esimba te bando ozwa babiloko na nga bapesaka à l'époque là bapesaka bamusa maria batoarek bamwana congo banini siko ngai sikoyo tini bando bina wana nga mpe na bando travaille kaka na bapalais siko moto oyo aoriente nga koyemba eza le padre donc ngai moto mpenza aoriente nga makambo ya koyemba eza le padre mpo le padre à part nanu vocal wana le padre ayi koyembisa ngai première vocal na ngai ya vie ya este bandeko na biso ya este tobosani bino te o na oyo eza koleka lelo etali bakongole nyonso zambe opesa kongo richesse bavoisin basepelaka te o tolembi baviole tolembi mpe koboma makila ya mboka na biso onanama yele o donc nzembo ndenge nayemba bena mutumbu eto legela ye RDC nakajaka paso chimushidi tinshijaka paso nchibakwata weyo nyonso bwa jama kobalte bayibi nyonso
irenyume bayibi sami wetu tuvaluse mashe ibenjo ele vocal nanga liboso yango oyo ntango le padre apesinga vocal oyo nayembi yango na nzembo yango nde siko posa koyemba ekomoyelanga nde nakomotravaille nakendaka bamatete wana natravayaka nakendaka boye natravayaka baka donc ti le padre ayeko le padre depuis ayembisanga este atunaka nga so makambo akoyemba te nakanata siko bato ya bureau ve na ngai Blaise Mpolo CG ayebisi prese oyebi ke ilunga vraimen akolisi koyemba prese abi tika na yo kolisi koyemba wapi bameki koko nafandaki na pale namona kaka prese ayebisi namona kaka apele eleli apele amara kausa ilunga uza wapi tuza na studio yaka prese abi yaka sikoyo nalate kuti lipapa na studio yo utamara kausa ilunga yo nazonguna na ba internet zoyemba yemba yo eske biko yemba maka usibetele na yemba wana studio na miso ba musicien tu chana vocal kingani maka usibetele nga pa na papole vocal kingani chana vocal oyo pa na papole yemba na sham na bete biloko wana le padre mona kuna kia alobata bega maka ustika c'est bon mais il faut travailler sur à partir ka ya wana déjà na idée convaincu na monika le padre déjà akomi na posa ayimbisanga après qu'est-ce que j'avais dit nde epadre kusonge abetisanga iloko wana ya samedi na kati ya gelesia sango batamia bomi mwi ayebise bamansera donc wana sikonde chant oyo le padre pina alakisi bato ke eto esalaki pina ke tala peti onga na zona danse na forme ye lelo ayembaki este me lelo ayembi toyebeti ne nzembo mobimba mpo nzembo wana toyembaka biso mibale le padre pina apesanga ma opportunité wana nayemba donc makambo le padre ayemba na lingala nga nayemba ngo na chiluba siko na suka na ya siko na sala na animation donc na lakisi donc nzembo wana tango ebimi yango po moto epesanga ma confiance na bato yakomo yemba tango basutuka suboye to préparer dynastie tant vocal sur libanga na okapi donc na bandi bloqué donc place déjà nzembo wana ya chiluba wana ya chiluba na qu'est-ce que j'avais dit et bloqué de bato pour ba week ayembi boy salba monter boy non merci mingi na patron na ngai le padre ni kaboni muni ba leader faut misaka bana donc le padre vraiment azonga na neya na danse a forma ngai lelo na koma chanteur boy lelo pe na vandi boy wa code yaka makambo yaka c'est grâce à le padre donc na se sarate ko pese merci na ba émission tuna salaka donc merci na ndenga panzela nga sunzela ozomona so nazaka na mbujima ero balinga baye bangati donc c'est grâce à le padre ni kaburuni na nzambe na bango champion du monde bo mikolo babenge champion KO donc a tracela nga nzela boy donc nazanga ya kopesa ye merci toujours talaka na mère na ngai apesa nga conseil zalaka na ya bengaka abenga le padre zalaka na muntu na yo wana nzamba kopambula nayo azalaka malamu po le padre tokende ne mbushima to beta na boulevard ya mbushima yo wana ba série ya kabange numbi tokende pona makambo ba moustiquaire ba malaria to beta wana mère amata po donc le padre pakola ye moi lar moko boy kabele moi lar moko boy donc mère atikala ata salio mabezala kaka na ye donc mère alobaka bongo donc merci mingi na patron na nga o lelo so carrière nge fongo mi boye eza pona faire rigoler le padre o lelo o moni susu na yesu tang na longo suwana chiluba na yesu susu na dynastie okapi wana sikona ke susu na nzembo okapi richesizana zoto ancedre kongo kutusima Adamash bastimila kabote na yo diction est qui et comment même na 7e siècle après nzembo sikona ngane ko cha vocal elambe bombi cicatrice ya nzoto na ngai motema ezipi bashok na bachakre yango kaka motema kokte mpa mawetelemi na elongi na ngai maya miso etangi esali kozona matama na ngai Cédric Tokyo ya ilusa leli
Coco Boduka na Paris, no comme les infumos, jamais bon coup. Maître Doli Chamala, nye kesa chere como bomangai. Tunga nangoye como. Donc c'est un peu ça donc c'est moi donc qui toque vraiment. En tout cas, bravo, vraiment, bravo. Nabatunyo so bazolanda donc lelo c'est l'ambiance hein. Vous comprendre biso vraiment tout ça l'ambiance à Rosaganati. Ya ilus et comme qui moment moko boé, to comme komona yo un peu partout donc précisément na palais du peuple chaque tongo chaque soir ya ilus zo sala ba physique bani to éviter ba physique wana ko s'entraîner wana ezala qui par rapport donc to éviter ezala qui par rapport il y a préparation vous voyez déjà que martyr ezoya ou ezala qui ka préparation ya ko fongwama pour ibozo pas pour la dynastique donc on a évité ezala qui dit à quoi entraînement wana nyoso tout bon nga déjà la série no vanda pas prise bando tikilanga salle muscle na s'entraîner ka muninga ngaza mto munene en plus neto beta ba concert boy eza ba concert moko boy na préparer ngo bien te muni pema ba biloko mo ndengo wana donc physique déjà na nzoto na biso ba musicien faut physique la ka pona za na forme na za na souffle peut travail peut et fongola ka voix ozo mona physique wana entraînement na sala kango chaque jour na sala nga pona martyr te déjà elengi nango déjà ezoki nga déjà tango na opon no vende pas les padres les padres so à travailler ka nga pena ya ka wana na membaka oyo ya pona ngai na simba ba puli wana donc kotaki nga déjà en plus tango na travailler tango atana rep tango to travailler to bina po biso to bina makasi hein parce que yebisanga so bina makasi bongo so physique ça na nzoto te au sale loko te ay aux alama trop donc physique na travail et apporte donc yango wana kutunde musique po physique faut écouter talaka ba martyr wana so ça physique te o beta shit wana te beta shit te en plus na linga na ibisa batu ke muni martyr to beti merci d'abord na patron na ngai déjà ndé tondi si martyr wana plein à craquer et en plus au muni musicien les patrons tango abeli kaka ya ilus mukile gangi ozo muni musicien ba yebelaka ye ba biloko wana ngata mna lobaka boba aya ko loba ye ne te ngana lopa na makambo ya musique ngana mona na ba maison mère kuna sera kala na mona na les patrons so yembi bis kingani boy bis ajeje bis makambo na undre na génération na biso esila misala ko mikaka ba fier rebelle musala muke makambo ya nini fier rebelle c'est que tu le beza lokola peut-être il y a des leaders mususu baza vraiment na ba confiance ya ba musicien na bango te pona ko tindika liboso ndenge ba tindika ya ilus ou comment non basa na ba confiance na bango te ba musicien na bango te ndenge basa ba confiance na bango ba fa jakat pourtant leader azo tchao na voyage bo voyage c'est que azana confiance na bino ba musicien nde ba koma trop balinga siko travail dire te yango mona ba vocal na bango ils ont accroché maté au combien vocal boyo ba personne zembo boye elega ka inaperçu ata shebino ata mutu mo shebino ayeba kango te ata na balabala ayeba kango te ngasko na za bien point nini ngale padre opportunité to pesa kanga e simba ka pe batwa sepela kanango ko bandaka na vocal ya este to yena samedi na ka ecclesia batu balinga ngo batu ebeta eyokana dynastie volume 1 okapi koloba kutu te vocal kanga vocal oyo sepeli si batu lokola donc o sentir na ke musicien ba olanda ye musicien pina za makambo so ba bisa bele ba bungisa makambo wana de preuve moni martyr ba martyr beta mi bele wana stade ba martyr beta mi bele mais na za les seuls musiciens musicien faire gola o na mi boye mukili ba sengi bis na binika mukebo na zonga boy bis les pas d'arbia ilus bis ba sengo su bis donc c'est rare donc mes musiciens font de makambo yo ngana tiki des filles na tiki des filles martyr wana musicien oyo kaka o akobeta o ba ko senge bis nde musicien o ngana kobeta la bravo bon ngai vana chez des filles na ngai ba sengi nga bis na o muni stade de martyr eza lokola ba salo oyo ba concert en plein air te zap na mama na libulu
stade de martyr so basengo bis eza lokola joueur achebi ya qualification entre ata vita imana joueur achebi ya qualification monde basepelaka na joueur wana nde aya lokola nga na sengi po nga na sengi si bis je pense bona kishasa bolande ba martyr to eleka moni ke musicien ba leader te ke musicien leader ke basenge bis ayembi bo basenge bis basepel na ye bazate donc nga na che défi martyr senga nga bis ele qui sa force nanga ele qui sa force à les padre ele qui sa bon encadrement ele qui sa pour musicien de to sala musique boye fo ba vocal na yo ekangaka ba vocal na batu ba balinga ngo ba vocal ele kaka ina persité on se place na leke la bango place ba inela kanga ke yalo baka trop ngalo baka vérité martyr yango na botela ba martyr musicien ba sengi bis ezaka ya ilus na ba kas musona ba betina bango pe ba martyr to boy ma martyr ba becha martyr bango ba musicien na bango na sengi sibis point d'interrogation donc ya ilus toujours les colons les padres champion n'est pas nanga champion nga pe na champion nga bete bango ka ba gauche ba droite biso to ba mission o tête ke to ya ka boye o finga ka leader abatu o finga ka leader waza na point na yote moi biloko bongo ke o clash ba leader non nga na ko lobela leader mabete leader na ibi ke leader azana rana ya ke leadership donc biso ba musicien o to zana kati ba orchestre to sala ba effort to ba martyr abo so ba personne espace na martyr o gangi si ba to lokolo ya ilus so gangi si ba te ba vocal le kangaka te ba biloko ne le kakabo yeba ki uza zéro ya ilus azaka toujours colonne bino donc c'est un peu ça ya ilus préparation à martyr au bandi ko sala préparation directement contrat moko koti États-Unis baninga bakei ya ilus atikali na hebité esalaki yo comment et le pourquoi otikalaki ba région ezalaki nini to hebité so ezani bon natikalaki c'est pas dit que nazaki analyste mais passeport nanga tanto kendaki Nigeria tozongi so toyo kende siko Côte d'Ivoire na bosanaki ke passeport nanga etikalaki na validité nango etikalaki muke tango passeport makambo ya États-Unis ye passeport nanga déjà expiraki yango salaki ke batu ba monanga na voyage on ate na yokaki pe batu nde mususu balobaki mususu donc na félicité tout bato oyo babando ko encourager ngai ya ilus sala calme boy na boy voyage sebele ko kende donc ba mususu bando tindela nga baba nazu obike na mimoni ke naza yeme na tikali na voyage ya États-Unis ba masana nga bakeime ngam tunachikali na Kishasa code ya kambula code mbongo ya kambula valise bilambe yaka na batu tozana bango na lupango bakamwaka mais yo ke voyage te beba code belé boy ba bilambe ya DHL et Nick Josué Kakoudi le grand frère de tous les jeunes katangé DHL yaka boy yo ka bilamba donc on s'appelle na bino mingi na ba ope bando recruter pour nga ba fantique na nga ba fantique ba golo na goloise ba créateur na lingi bino mingi ndepe bino pe bolinga ngai ngape na olinga bino siko mingi makasi pona monike en plus to tikala ka nganga mutu na tikala kite to tikala ba mise belé mais faut oyoka ya ilus na internet faut yoka moto epeli donc na mi monaki ya non naza aimé les padres fula kinga déjà naza aimé makasi pona nazo wa code nazo donc nazo bilambe zo ou ta parti par là ba appel coûte na parlons peut pas mais ezakina ba mususu bando benga ngandeni no omonte ba beto ba 12 yaka na pullman yako zona 300 oh moko kuto tindela ngani 100 na M-Pesa 100 zona 100 petit nga soir na benga to muna na boy so tonga landele le bel na yena muni muntu moko boya mpanga nga jamais na ko trahir patron na ngai le patron na ngai en plus nga na muluba muto de na umeli na yepona trahir ezalaka moi natalaka non eza voyage mo ya 2 semaines tozana na défi ya gayar ya obeta star de martyr naza pe musicien fona za pena barchive na ngana bakete na yemba kana le padre na beta pe martyr so bino bo benga ngake oh longona orchestre na yo zana makambu yaka koto yo zana $100 o cha credit batindela nga $100 na liango q na bloka na muto atindela nga $100 pona monike oyo akomemanga de amabe na ite so orchestre nino lingo pesa ngai
ngai muto forma ngai ndene lelo na boye za le padre ni kabokoni na faire rigola so bo s'attendre que ngai na ko trahir na ba mikolo yo wana bo baby na bino pe na ko sala yango te pe kolongana no wana azana msikote nazana no donc nazana le padre azana makambo bele ko sala na ngai bo lo baka ba benga na ngai lo baka ba benga na ngai mais pona ngamoko nazana no wana po j'apprends beaucoup en plus nazana ligne bien nako se déranger te ke nakende orchestre nakende babenga ka ngai bato bele babenga ngai neni yo mtu na makambo yo mtu bondela ka mouvement oneza ko dimne yo na oka kana ngaka bango me pona sala o bango balingi ndo sala ngote tina zele pe mouvement yeye to beti pe martyr mais au moins makambo sala na martyr donc kia basu balisheta kia batikal kidiba moko yebsinga petit nanga félicitations au presté kitoko courage ni ne pepe so oningisa martyr bonga bien nga makambo ezali biso makambo za teke ya koleki na ba TV ozofinga ba leader mikolo ozofinga bango biso makambo zake betaka vocal yokanaka na binaka batu bagangaka basengaka bis donc musicien wa na venir nde wana semsu soza lokola leader na ako mise wala musabango nde nini yemba ta boyko ozana mboka na yo ningisa batu lobele bango ta chiluba batu musicien ya kolemba foin donc sosko to abongo tibiso ngaza makila wenge talaka na kokwa wera na jibe sans wenge donc tanta ngana za bongo je reste confiant avec mon patron qui est Ferrego là qui m'a formé qui m'a tissé qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui donc sobo c'est la trahison n'en est pas le padre les loté na confiance bagolo ba pesinga boy ya les loté donc boluka ba mission na bino bo forma ba mission na bino tango bakokoma mire lo ngala lelo na ko mire boy wana nde ngai so bozela kina ko trahir les padres les lotés c'est un peu ça ya ilus tozalaki na Pullman avant le concert ya Martyr na conférence de presse ya Ferré tozalaki mais à côté là presque tous les journalistes l'équipe y a posé des questions beaucoup plus besoin insister boyemba le padre yemba to yebite ayemba na ndenge bo préparaki na ndenge to monaki po bo monaki na ba martiro ebeti bo monike ba beti me ba yembite nde bino boyemba ko corriger martyr to ezaki nini boyemba do bokangi clé na côté kaka chant c'est que ba chanteur bazate donc vous bloquez qu'à côté champ na éviter secret ya jet set ezanine déjà Ferrego là le padre asa des chanteurs abimana caché chant mais chant oya yemba kona ayemba kashaba to bayibi ke Ferra za muyembi ya munene sikoni tiba martyr wana talaka stade de martyr yango muni atalaki na akobeta banzembo ne tout non honoré bavie na ye oyo babanda rumba liboso asala pe moi exception moko boye ozomona akobetaka pe barumba na ye kumuli pe concert sile mais atalaki akobeta biloko ne po ye pe aza un répertoire le pas dans un répertoire tozonanu sans interdit ti lelo na Dynastie volume 1 donc je pense que tobeta ta 6 martyrs na banzembo nyonso wana donc plein mais atali abino en tant que chanteur liboso na ngapi ba chanteur pe bazalaka na honoré bango yango moni a honoraki bango pe fois ça la pe moi différence moko boy o ba chanteur lelo ba leader ba chanteur balobaka ba chanteur mais les padres yango talisaki bango moni no na beteli bango pina a confirmer na chant po moni rumba na biso to ko négliger yango te ou bien to ko yemba ngo na ndenga ba jeter faut ko yemba ngo fumane les padres yemba ki yango na stade yango moni ba bengi stade na biso ya otobeti le 24 juin est commis meilleur stade d'Afrique donc lumière impeccable son n'en parlons même pas spectacle talaka ngana bini na chemutu na se makolo likolo misi seni na ko bendele bino bongo tel spectacle tel le pas d'anda yembi
Naibsibino, stade, meilleur stade, talaka, maître Gims, posté, Nino, Diamond. Donc, les padres à convaincre tout stade. Côté plein à craquer à ma baie. Plein à craquer à ma baie. Maintenant, on a poussé le bosson au binaboye. Nous avons moi force, mon boy. Et, na chef, sur mon télé, na vidéo, na check net presse boy. Donc, nous avons batouan, nous batouan, et puis, émotion, mais tellement, nada, soda, abundaka déjà, na habité, na maîtriser bango. C'est na bini, na bête première, pour nous, ça va prise, na bête première prise. Nous avons balingana, na bête sous boy, na lingana songa boy. Na sengi sabis na martyr et le cause impossible na ba musicien nyo so ba orchestre la génération na biso ba leaderité na lui ba leaderité ba musicien tout o ba orchestre o ba génération na biso faut na pesi no devoir faut ba senga ka bino bibis na stade gaga te atana ba concert o ba betaka ponga de na sala kango za na makila yango na miloba na za 100 winge na bien formé par les padres na jamais na koya na TV na finga ka leader so na critiquer leader moko non ngai ba musicien kaka yaka to yemba to la kisana ka lekse bilembo est-ce que vocal na betaka c'est vocal na pene ba to kaptango est-ce que vous allez aimer ba frantique na bino est-ce que bini sana stade ou bien ba sengo bis na stade c'est ça donc na pesa ka les padres merci mingi na o apporta na carrière na ngai donc ça patron na ngai en plus concert to bandi concert na 16h, les pas de matin à podium. Les premiers concerts, nous sommes à 19h, 18h. Pour basi par moi, bisous de bétiango à moi. Les padres, on met là, champion des champions. Donc, on a donc meilleur stade de martyr à faire la meilleur stade. Donc, spectacle, coup de Tellement de stade eleki, tellement de stade nabiso. Ngana nabini basenga bisa makambo na sali na tie mutu na se na tie makolo likolo misiseni na kosa makambo na biso to sali po mona pnake le padre a toujours likolo a formaka kitoko asala makambo kitoko. Donc merci mingi susu na les padres, merci na ba gauloise, merci na ba gladiateur, na ba gauloise, na ba gaulois, na ba amoureux ya bonne musique tout obayaki. On vous aime, les padres vous aiment. Adrian Lingisa Sukia Mutu. Ya ilusi secret za nini obombeli biso nini na kati nona mungongo na biza nini lobana ngasi kona zalaka fruit ya feregola po bayebi tu mona babeta kama maboko bongo pe ba beta mboko wana o bayesika te ba o ya kala wana ndi babeta kama maboko bayebi nde na yaka na nde na komeli. Donc il a que je me bats pour na sepelisaka patron nanga pour na orchestre wana soki na musala na zo sala ngo bien te automatiquement il y a leader il y a les padres beaucoup à au classé susté on y concert bachaka yote donc aux commissions de réserve donc orchestre on a pour se payer ça patron se payer ça fanatique o yemba ka boy ba misena bino betela bino maboko ba se payer là faut fournir beaucoup d'efforts, faut travailler les padres à la sabisoka boulot travail yango mona ka ngana tongo silikoti mombangu nyoso ona zaka e kotaka na ndenga travail. Donc rien qu'à travail, la discipline, c'est un peu ça. On a aussi un patron qui m'a merci belé pe na sengi su ba gauloise ba gladiateur na sengi bango susu merci belé pour ceux qui bangote ndé mobulu ndé martyr wana totondi sangote ba gaulois na ba gauloise na ba gladiateur ba qui déterminé. Merci na plein au bosal na stade. Merci vraiment. Na pesimbote na Enik Josué Kakudu, le grand frère de tous les jeunes Katanga au Québec. Na pesimbote na Yachirigo la tozana yawa, Yves Bonga autorité. Na pesimbote na Didier Chembo Petit Jésus na Afrique du Sud. Na pesimbote na Muyandos na Afrique du Sud. Na Kapa na pesimbote na Maître Doli Chamala. Na pesimbote na Kokobo Duka Son Altesse. Kokobo Duka Son Altesse, na pesimbote na champion Yang na London. Le Kofi à béton, champion Yang, le Kofi à béton na London. Na pesimbote na Bernoli Mungusu. Na pesimbote na
vient nanga ya ngambo Blaise Elenga ya Blaise Elenga na pesa mbote là où place ozali na pesa mbote place ozali na pesa mbote na ba fanatique na ngatu na pesa mbote na Issa Unga na nefa boss na pesa mbote na Gustavo Amo na pesa mbote na ingénieur Hervé Maloba na Kolwezi na pesa mbote na honorable Kuti Chomba Kanawa charge voilà ba toujours en avant les jeunes entrepreneurs héritier Mouyi sans oublier Eddie Kamina Dinosaure pesa mbote na ba fanatique ya les padres pesa mbote na ba Gauloise Gladiator merci mingi na kosu ko sabango bo tanta ki mwana les padres yokana elenge koluba na yo latizoto ekomi lokola loboko ya kareseo jipe minja big manager na bosanote kanda ya nzala etindisha sera bomanzoko akanisaki ya kolyango ye moko bato baye likelemba bosalaki futa nyongo atrion liaki mukadi osafongola oye fongola ka motema ya nzambe poyoka mabondeli nanga bebeo kumbu ya joko nazopuna mesana nanga na bashok ya bolingo na yo Adrien bolingo no epananga ezali gutamai na katikati ya desert zonga nokio ya koba de la bolingo na yo Adrien ba misefu ba imbakande boye botika kofinga ba leader boye mbakande boye ba vokala bino fe kangaka ba martyr bo sala ko sengisaka ba bis na ba concert ba sengi bino bis to boyi musique changea musique koma musala na yo ba peso vocal beti vocal ekangi e cartonné ba peso nzembo cartonné ba peso yo espace na concert en public beti obini batu ba sepli ba sengo bis tout ça sous temps ya ba peso espace na martyr et pas leader na yo o sengi bis ba sengi obis o yembi makambo ba sengo bis to lingisi makambo ko mankaka ba leader na ba TVT donc ça to ko tolérer te donc surtout ni to ya mabe mais biso patron na biso pelisi biso makambo wana o mona biso doit mature nous sommes de musiciens matures au lieu de to finganaka to yembaka ba vocal na biso ekangaka ba martyr so ba peso espace au 5 bis concert en plein air so ba peso espace ba 5 bis o se pesa batu au lieu de finga batu yebani kutute o se pesa o le na ko lo baka ya mwana partout dans le monde, vraiment, te peux merci. Bourgeois, hein, les bourgeois de la YouTube, le Kola Sapato Talo. Donc, merci à Fabrice Ngoma, mon ami de la France, depuis les États-Unis. Merci beaucoup, na France, tous en Arit. Merci na bateau Borta la Bichon au Canada. Merci na bateau Borta la Bichon à Londres. Merci à tout le monde, vraiment, je te remercie beaucoup. Bye.